sur les 2000 et c'est là et c'est la même chose on a connaissé ba que non ba mama na bo sa ki ba live bo sa bo finga ba bouton na ba sama na ba wata yebisa ba ngo pe bo funga bo senga ba ba pe pardon parce que makamando ba bazaki na raison to raison na bimi ah lelo papa zonga na nous kuna senga ba sa ba funga live ba senga na nous pardon bon on appelle ça sous conseil ben oui faut zonga na ba ngo kuna papa avant bisa biso est-ce que biso ne t'a donné sengote Junior, est-ce que ngai na epona pesa c'est pas encore le moment. Junior, ok, bon, quand micro pour Junior. Ah, il y a les vents. C'est bon, merci. C'est pas encore le moment. Bosse na ba tala kuna be sabana ki batuana o bosse bosse ba ba live. Bosse na ba mo libisi bosse na bo libisi parce que ministère ba ba to démarrer. Ba ka na réseau ba kimi pe a solo pe. Après bo kozonga susu awa ah oui, basé dans Bolimbisi, tous les garçons comme ça. Tant que basé dans Bolimbisi, n'a pas 48 heures. N'a pas temps la fille va tout finir bango hein. N'a pas temps basé de là, on a quand même commande un cas de Bundes afin qui n'aille. Un cas de Bundes sur les Bundes. Bonsoir, on a besoin un cas de Bundes assez na bouton Bolimbisi, monsieur na bosani ba comme na bango. Bonsoir na bango ba comme ça na raïs warrior. Bozo na bango kuna basenga bolimbisi lora bino bolibona ka mabanga na ba autorité na ba visibilité bosenga na bolimbi parce que makamokese tu vas misser mai ah tu vas parce ba vandaki ba ebi ngo kolia na bozaki ti to ki la ba pesa ba vanda bozo bino boyebaki match o ya la tekine émission kuna de nino bozalaki la vérité bobi pesa catch na gutaki buza ku jana la taki wana bobi pesa wi ba c'est jour basali bino ba vivre après boya su ba boni ko finga batu ah ouais basa ba goloate est-ce na concert ya faire ya nini ya Zenith 2010 bozalaka concert boza Charlie sur na mikili ah ya 2008 au lycée moment bozalaka biso ndeko tira bozalaka parce que biso ko ndeka la po biso na fere to ko ndeka moma yombe bino ba mususu boza bangala boza suna l'idée ate ba bata ba ndundu wera wa mitema mabe bino ba gola bino boluka ba intérêt aboti la biso pas comme ça pas comme ça dit pas comme ça des fois on va pas comme ça nga musicien bu ka intérêt pa na été basa la bana basa la ndenge pour la ba ba beli pour ba basa ba golate parce que le pas comme ça Tom Sarabino que non makambo ezali bino bo mona lokwa théâtre wa tetika même makambo te makambo ngalo balake bafingaki yo wana loba na yo répondre moto afingaki yo me makambo bato bakimi moi je trouve ça anormal pourquoi toyobeti masolo na bango so bakimi etali biso na nini junior makambo bavisa oyo toza dena baproblème nango déjà oyebi yango yaya bango batungulu baokima bazi problème te kaka biso bato babimi bato ebele bakimikimi bazovivre bonka biso ndakalabisokolanga bosalela bango balike te soki moto akimi na ye mais mpona ndenge oyoke bafingaki pa un cas de bunde c'est a 1000 droit ya korépondre ye po moto akolengisa bato oyo aza te mais mpona bato soki bakimi na bango oyo soki bazalaki ndenge nini babaka motu soki oyebi yango mele yango ka ngenge wana babengango bacousine interne mon frère tu comprends wata docteur pourquoi ntango tokobelela awa bato mingi bayokaka biso te bayebaka yango mpe te sikoyo ebele baza bahypocrite bazolela yango sikoyo na baprivé na bagroupe sikoyo bakoka koya koloba yango boye na balive te ebele bakola baza bahypocrite kasi te bino motu baloba mpe na live te yaya bino motu baloba na live il faut kobimisa yango mpena bato tu bayeba yokana watazela s'il te plaît mama au moins que tu as un problème tout le bango avec frustration pourquoi Koki m'a déjà réalisé déjà la poto déjà et le cap d'avoir parmi les dossiers va renforcer ce qu'on a que non a même mission sur et bakisaki
Alors, 2 encore de moins élongés et Bakissi sous. Alors, frustration, nous, on alertait déjà depuis longtemps. On tirait la sonnette à l'arme. Il faut faire très attention. Talandeng ezabo. Mais on était lapidés, on était lynchés. Alors, avant de décomplexer, quand on vient ici pour parler des formes comme ça, ils ont arrêté pour cajoler. Celle monte autour cajoler, ils ont fait mais donc il s'agit de tirer bango boulet rouge. Il faut tirer à bango. Mais comment on a des bâtons, comment voir bâtons, comment on a keno bani buna beauté. Et 8 mois de temps. Motorwa Ferrari à nous ça sous des meilleurs n'a été mais si on critique Ferrari pour ça travailler mais bah tout le monde a été comme va monter là live va ni bona parce que entre nous soit dit Ferrari sauf Ferrari moteur mais Ferrari ben satika kala bana de das arena mais ti Ferrari ya ba Genève arena ya ba ING arena et ça répond à Ferrari ça maman vérité Ferrari alina qui m'a donné les États-Unis à chaka dans c'est vérité au moins. Mais sauf que nous battons sous papa avait mora yebi azazo baté mais oh blom sous papa vient pas kangaki na kiss mais biso ba kangam sous na kiss té biso to mona musu to belela ko to na bien être to na besoin au question qui n'est bien mais les gens ne comprennent pas ils nous traitent de tout ba traiter absolument mais oh que likolo traiter la nyonso bino mama to za no banda so 4 yango na mona atela ngabo na kate pas place musu na zalaka na bindo obi que no sa mazala ni bo critiquer mais sauf que je suis fait parce que na ko gobi ba bêtise té et loko so les pembe ya pembe so ya mundu mais bateau baninga ko caresser na sens à poil so bozo ba normal OK bana na bango pe yo ba ko dike bana bango te ba ko dike bana mo te on ba zapi ba vi na bango parce que naturel ce message capture ça maloba Junior s'il te plaît tika mama sango moko awa te wata tiki biloko wana wata yo linga ko ombesaka moto yo bomaka te monde to aboy soki biso azalaki te meme mobulu makambo ezali ya etali biso te makambo ezali nzela makambo ezali parce que bakota tina kati boli bafokofoko neti nga nde naza boye makambo ezala te etali ngai te moi je suis là je pense que mon avis biso sikoyo etali biso parce que biso sikoyo nde awa pour apporter quoi pour notre nde okosala live obandi kobelisa makambo nyonso tu wana ça va faire quoi sur l'artiste oyo olingaka bon mama en fait au moins ça de ça live ya pona image na biso parce que ça sur 10 000 live awa répondre bango en même temps ba déjà Mickey ba do Mickey dans 4 le bateau passé sur live awa ba o senga bolimbisi Maman, s'il vous plaît. Au bêtis, pendant concert, pas même un mois, une semaine pour ne cociciter. Vraiment? Une semaine, on a assez. Ah, Junior, tu as mis le pour Junior. Problème, Ninyango. Moi, je ne sais pas été. Hein? Na kulimba na sepe na mate mutakalinga micro respecte-toi okalinga micro boka mama ni côté boti oka mama mama ni côté na bloko wana na micro côté na lelo bozi kama mama sisa Junior, nazo kitala ngai s'il te plaît naza musala. Papa, c'est la maman sisa, papa, c'est la maman papa. Maman sisa. Mama sisa mama. Na sisa ndeli yenta la moderateur ba kama micro pour. Boti kama mama micro, na la moderateur nyonso. Mama sisa. Secteur koki biloto beta wa. Moi ni kolo, makambo na ngo ba problème ba panela ba junior ba to moderateur ba ko ba n'importe quoi. Moderateur. De marabino mabena bosala. Oh, botika biloko. Bon, bref. Mama sisa. Moi je suis moi ngamba tu matin na ebaka un jour ba okima na bango kaka. Nga nazalaka déjà prête à ça pour ça. Donc moi ça me dérange pas. Musoka kimi na solo na ngape te obeta pe masolo na epeti. Mais pour la batba finga ki yo. Apa soko nyata to leka. Etali nga ite.
Donc, on est là, accord avec le cas Kitoko, Tozaki Wana, Concert Kitoko. Et puis voilà, donc, rien à dire. Je vous aime tous, Tozaki Wana, na Hollande na stay. Mais Junior mutusu wata docteur Foko Junior blo mutusu boyebi kaka. Toi non na pété na bo freiner. On sonera image la biso. Le bon la biso ba voice peut au bimsa si côté. Yeah, bon comme la biso blo bo sango si malato parler non sinon c'est concert et puis voilà, donc. Mutakini sima na yo. Okolia malango boki na wana dili yako mede tata malangwa. Acha atondi yango okolia malangwa. Mo be foti na bango pete en mo pe. Yo zala kama boye. Yo zala kama boye. Kwa no wata te. Wata ete. Bonjour. Oui, j'allais dire bonjour. Junior, je pense qu'il y a des problèmes de connexion. Toi qui t'as il y a des problèmes de connexion. Ya mutu mobe balia ki elobi ya Junior. No watu ya kako yindi sala yindi rabu la ko kimo ko kota place au banda. What a solo. Oui, abika ite papa. Ka lobi kana. Wata ya kaka za ba voice ko yinda watu. Tiaba voice yoka. Tole mtakicho na moni ete moto yo obwego. Mutakiti sakingai. Ba kiti papa ya problème de connexion. Wata na mutakiti sakingai. Wata mutakiti sakingai. Wata. On a pour ma connexion. Il faut la fingo. Non, na connexion kitoko. Il faut la fingo nano wata mukebe menayo. Oh. Papa bien Belgique on bien te papa. Na monyo te papa. Tuna zinjora tozaki na Mobutu na poste. Azalaki. Okay. Ndio tapata. Ndio tufumandule. Vous êtes toi toi n'importe tu fais de la kitoko bon ndio kitoko bon qui bien mais tu iras pour toi image papa que deux ans dans live wana les autres tu la Ferrari abo misaroyi mama mutu ba ngamba na ba sala so ba finga biso kuna do ba ya pe ba zonga pe ba bongo sama bana bango sikoyo parce que na ba ngiriza zo kima ba finga na audio na rize de planning que nous ça des jet set hein que nous ça des aux place na pas Claude on a pas la cave les lo sikoyo rize sikoyo akimaki boshana on a parlé à cave boya pe changer ma demande pour la Ferrari pe de l'eau parce que 48 non, na voiture nde nazouta msala. Demela milioni hapa. Ouais. Junior, sikoyo nga ide na ngai eza boye, namoni ba ide ya ba visa oyo nde zosala makambo nyonso. Siko initiative oyo ba maire namoni kuna bazosala minimi na ba panel, namoni ba panel lelo. Eza initiative peut-être oyo ko ede biso poto yeba source ya likambo ezoya pona ba visa ya ba artiste ya biso ezo uta wapi. C'est quoi ba démarche wana nde il faut to sala. Ba démarche po bango ndenge ko kima boye eza ko banga. Harmoni visa na ngai ezo sila. Donc na kozonga ka lisusu poto te. Okomona ko kima na aza na volonté même pas ya ko kima mais likambo oyo bazokweya nango na ba piège bazokutana nango. Nesala ba mapaku na nyonso. Oui. Na ba idée oyo na moni na ba panel yango wana lobi oyo batu bazosala ba initiative wana extraction to ekimisala tokota sikoyo tolandela dossier oyo biso bafani totika makambo papa Hervé il faut sala biro il faut sala biso siko tosala initiative na biso bafani tolobi artiste na biso à chaque fois zotia date na Europe bazoboya kopesa ye ba visa biso toza na poste artiste na biso abeta complet mais azoya tout le temps kobeta incomplet bazopimela ye ba visa namoni kuna parce que toyoki message mama moko amekaki kobenga ba service étrangère tout ça balobi dossier oya papa eve ezalaka même na poto te bayebi yango kutu awa te soki ezalaka na poto mbele na sale oyo akendaka kozwa mbele bapesaka ye te. Donc eza ba dossier nyonso ebatami na Congo Kinshasa wana nyonso bafini yango na Kinshasa wana.
Donc siko biso awa ba initiative o batu bazosala tosala tout tofunda tangu tokofunda bakopesa biso résultat ya makambo oyo biso moko tokofunda fo ye moko mpaza mpe makasi mpe ya kokendaka mpe barendez-vous yango zela papa soki ozofunda bafane bazalaka initiative na bango eza kaka soki bosali fo papa Hervé nde akende no eza kaka bokosala na bino association na bino bopondika batete oyo bakozala na suivi ya biloko wana ekoleka eza kaka mpaka papa Hervé kaka ende akende te bafane baza na pouvoir bakoza na pouvoir omoni bandeko baza na kini papa na ngai bakesa na marche eza ti na maison chengi na maison nini wana batelemaka à partir de bango dakuneza babakida kosala marche ozomona biso ana miki tona paris atoki na ambassade bango na kini biso ana paris atoki ensemble biso dia moko tobunda mpona papa Hervé junior omoni biso na poto soki tobandi d'abord administration soki tosali déjà dossier administration à partir ya poto bakoconvoke déjà à partir ya ambassade ya Kinshasa administration yawe ekoconvoke ambassade ya Kinshasa bakotuna likambo tozoyoka wa tout le temps eza nini ekozala na basolution parce que awa eza poto balandelaka dossier ata oza mutu ya ndenge nini soki oporte plainte bakolandela dossier bayeba eza nini ata oza mutu ya likama ya ndenge nini bakolandela mpo bayeba eza nini c'est pourquoi biso bafani soki tosorganize tozwi bato kameme oyo baza na mayele ya bien ya kolandela dossier papa Hervé akozala vraiment ressuscité à partir ya bafani na ye kaka wana omoni mpena makambo ebeti esili kasi yango papa Claude bato oyo baza na kini na Congo na kini kuna précisement na biso yo bato po ambassade eza na Paris awa même bino mpe na Belgique pareil toke biso tu nzela moko papa même jour même heure tobengani tobandi mamoko siffle prix tokei tokomi nzela moko tokundisi kosala marche wana siko ekosenga babiloko ya début wana ezala lokola avocat bozala na mutu lokola avocat bazala na bango mpe nsima sisi nde nalobi baavocat bakopesa biso loba ok bien en tout cas ekosala bien biso tobandela dossier wana po à chaque fois tokobanda koyaka kolela na ndenge moko tolelaka ezoderangeka pour rien ezoabutire na eloko te mais il faut toleka dimension sikoyo toleka dimension atake bambiaka bafan tolingaka artiste na biso tolandela dossier wana ntina suka okomona baconseil oyo ekolanda bakosola même pas bakopesa papa Hervé bavisa sakoloba même eloko te parce que ekomi siko kolekisa c'est pas possible loba na ondeko loba moi je dirais ceci biloko nyonso oke to organiser marche t'organiser mémo au préalable soki toyebi nano oyo eza bakati oyo tozoignore te na kote ya bureau te reporter na résultat moko te parce que biso tozomona oyo tomona toyebi bakati oyo bafokofoko elekaka na te il faut ya omona biloko oyo nyonso artiste ye moko en soi ayaki moto moko aorganize ata conférence de presse moko abengisi kaka bachroniqueur baoyo baza ya musique kaka te même baoyo baza ya bapolitique même baoyo baza bayebi droit ezala conférence mo autour ayezwa aetale oyo nyonso makambo akutana parce que akofandaka boye te ye soki s'il te plaît parce que ye soki abatikala côté mingi atikala ne côté musique bato ya bureau na ye babiseke non oyo eza administration tikila biso tosala kopekisa biso te parce que on en est parce que esalemi ezosalema répétitif donc toza su bato moto tokofandaka boye te na zone na biso ya confort. Il faut organiser conférence de presse. Na poto awa abengisi ba journaliste oyo banini abengisi azwi avocat oyo kofi azwaki Moretti aza avocat makasa ayi pe ministre ya justice azwi pe na dépenser mon kofi pona no bato batali émission ya jazz na tongo makambo toloba yamba jazz balobi ba jazz on baloba makambo so baloba poto abia na bango juto za bien na bango te baza pe na ba foko bakobimisa oyo baza babombaka parce que jazz alobi déjà bongo eza d'ailleurs que non ana besoin funga mais alobi na limite abi que non faire akofanda ka bongo te il faut zo ba avocat eza ba muto lobaka
alors faut organiser conférence de presse aux apena kaya a étalé bimisi nyonso pena o ya bulumbu comme ça partir on a biso to weba comment on va s'organiser to organiser ba sitting to organiser memo to organiser ba marche to kene kaska boyka to kenka à la vague botobil comme tenana ba boutissant ils en sens et en sens te il faut to yeba ba tenana ba boutissant comme ça to bi keno to organiser memo to comme lettre boto ça le loko boto kenango boto ça nango bopo et puis ça résultat pour mais bon tant qu'il m'a le baranéga tête malgré les cales mais ça va malgré boy ça va tout ça les colo donc c'est superficiel non on va pas arriver à notre soif il faut penser to yeba et beaucoup les kamane ba mongo ba lobaka après ce que n'est pas ça la biso makasi to yeba siko que non faut to yeba so yebi malade ozobela docteur pas en facilité à opérer ce traitement so le bin avocat makambo ça qui avocat en facilité à resembler yo alors biso tant que to yeba raté makambo ça superficiel donc il n'a pas d'une manière vague et puis ça peut résulter mon malamu. Merci. Sama makambo oyo ndeko nanga ezaka suka pasi ndeko nanga tozolela mamba ba visa na ndenga mabete nda na bi bien Samo ebi Junior pa ebi tozola ba 3 musiciens na biso ba titulaire tosoli na bango bamba visa noko ndeni besi biso ke noko tokenda kite toyebi yango pete ba passeport na biso pe ekoti pete mais siko ebisanga mais biso to ba keno ba boya ba mama ba visa maman compliqué na boya kina kota maman c'est compliqué parce que tosoli na 3 ba musiciens besi biso wata passeport za na maboko to coticité to KIPT place moroté mais awa biso awa to ganga ba kombo ba visa papa Claude excusez papa Claude mako na micro papa Claude bongisa micro ça ba echo vous comprenez même jour la kaba makambe belé zali même jour tout ça qu'il avait sur avant conseil j'ai dit a tout le makambo aya monani la karolo makambo mona Congo na bisaka ni nabi mona Congo ko jour oyo bakolinga mona Congo n'a jamais été même après achata misapna nini mokote déjà bloc belé moto le bango ezati on tobi il faut toye bakati po toye bakosala analyse approfondie tant que toye boto superficiel to no silika boto bimsa ba ne pour rien ba tope ba mona ke soit déjà ba bango ne baza ba vrai ba héros ba super ko leka batu bando ya ka ke non bino bani bonabo OK biso toya ko ba campo to mona il faut toye banan de quoi il s'agit problème eza nini po toye ba kosala diagnostic sinon te ezanaka buzo ba bitoto ngaka batu bafinga kinga basala inga live oh butawana afingi Ferrari butawana oh azaka jalousia baba ministère akotana jet set te mama bosa live aba ko changer malo baba hypocrite wana bia ko sa live parce que ngamo na poto na jet set baba futa nga combien hein ngala ko dans jet ba futa nga combien et ko kana salaire ba futa nga na poto bosa live ba ko changer malo baba hypocrite wana bosa live boso nga bino balibotema kipena ya jo oyo ya jo pekisa bango te ya jo changer bosa live ba changer malo bana bino affaire yo na kimi lobela bon yo na affaire kimi nga basalela nga live na tongo mambo ya pasi basalela witaini sia ya jo Ferrari kimi te ka bango nga ma Ferrari yo na kimi te yo na Ferrari kimi ya kotindo balibala ya jo mo bala ba ataki semi na États-Unis ataki semi awa so na Belgique ya jo mo bala ba ba desa ba chaque fois ba finga sko Ferrari na tala bango ba même la ya jo mo na finga Ferrari te na finga Ferrari te to finga ite to finga jamais jo pa ye ya jo pa ye na finga Ferrari te na faire tout dans na répétition Laura Mibali to finga ba te so passe là dans ma tête je n'ai pas Mibali ni na ngobilo chaque jour on dort on se réveille makambo sanga tenini Gari temple ya jo gari temple c'est la Bolivie tam ça comme ça bien c'est la Bolivie ça Ferrari on a qui vient na comprendre que yo makambo sanga tenini boy le roi ya jo et bien dans ça là te démarrer Ferrari a bon savoir na ye a bon savoir ye mbeli et qui ça ce qui to côté malamu boete nga tout na répétition a na Paris à tout sur là alors Mibali awa
natelisaki blaise mutu ando côté na natelisaki papa so tokisaki bongo ça parce que oui au changer ozaso emela kala te odoni kobebisa onoso mafoka no ya visa opesa cha micro na public bongisa na ndenge mabe te toza famille moi ça fait na biso ya frère na biso ba fanatique bino boza ba passager boleka na bino papa basala so ba live bien go ya jo basala so ba live ba finga na biso siko Ferrari so akimi na bloka da ba biso là où Ferrari a combien la privé de tokena mabina pe na privé na oche ba capture ngo ouais so bato so bakote affaire ba osenga bolimbi sawa ba ya yo quand même na Ferrari bon ngaf de Ferrari écoute bon débarras Charlie Solo na moi pas marka aux na mito zana na Grèce alors quand Charlie Solo pas ça papa Charlie Solo nali kukumana akende ni sala ko akenda kukumana pourtant akenda tokena mutu na kanda bwe na ko pas la coupe ma page papa Charlie Solo Misemba basali nzembo na disque azo expliquer na sivina na lingala mama Bouton, c'est que je viens d'apprendre. Charlie Solo a kimité. Charlie Solo a malade à Rozon à Kalati. C'est que je viens d'avoir un message. Non. J'ai appris qu'apparemment, Charlie Solo a non. Il y a pas fait parce que santé ça bien été à Tigali à la déclaration. Bon, là, je viens d'avoir un message. Pourquoi on démarre d'humilité pour aller là, non, c'est pareil. Oh, bah, la Bible est même temps, bah, avec ta console, lui, il est pas bien. Mais après Total, là, on ne sait jamais Total, là. Joe, biso ba Congo to ba tout di vava toza awa malade aussi là a ozonga mais so azonga te Joe to mettre na place NK docteur s'il vous plaît naza nga pasa makena ina le bakela na lobi koya omoni message ya Bluetooth pasteur c'est pas négligé c'était un message avant de lancer donc bande konanga oui Bluetooth pasteur là ça avant de lancer donc c'est clair ce que kimi na yé non ça pour débattre que te amelaki te atikali te on a Ferrari ce que tu moi 6 minutes papa la ndela ya na passeport rouge on se note au Sumba Didi Sumba ya oui merci maman au Sumba mnoko bonjour maman Lucie mata combien parce que deux petits beautés là qui depuis diawat bien papa parce que tu as pas prévu tu vas pas Ferrari tu appelles ouais non to se pas to zo me pas yo so que kamukia boya ko sala ba analyse mais oui bi que after no say no analyse il faut appeler les marques le non maraba after yo sala kabo yo ya ka ko tsara kisenso junior ka makanda Naisha yo pe nata makamu na yo na kei na ngai pa yo bandi ba ba Benjamin awa oh lo bandi kama oui maman dans la montagne DJ banda na mati oh zala no kende wa zala na décorer aussi ba melo aussi mutu okomi maman Lucie mata omi teti penza aussi melo oh je tika banda na lobana pour banda pas ama pour banda pas loba to prophétiser makambo nyonso okomi teti makasi moi so bonjour tout le monde bonjour check na kotika na yo kaboyo Ferrari a kimi so na Charlie Solo ils a passé mais maman tout bouton maman Lucie mata to sola on na Maison Blanche ba maman nyonso na basar matozala wana ba melek ne wona ngai aussi longtemps visa na orchestre na biso eza nanu eloko ya grave ndeko na ngai
bat banoki mara mona za boy to ngana loba ngo déjà baza na ba yebi ba dira ba visa na bango ne baza wana ba yebi ngana tika na inane ngana tika na 6 mois ngana tika na 2 ans nenge baza wana to loba effectif wana erokonda chaque voyage oya to wana mona bazolongwa départ d'Idas Arena combien de mitusi ba kwei combien de mitusi ba remplacer nanu ba remplacer te mais tozolongwa kaka donc comment on a concert à munene to beti 1300 places mais tozui ata visa mon côté tout le monde a des années locaux moko besoin déranger mais ce que ça que non papa avait morayebi total là papa avait nous allons compliquer aussi longtemps que toujours on est ba ministère musu soto de côté na ambassade en moni tant on ndeko moi mataya président moi ya malamu ke biso ba fan tous organiser to sala ba marche to sala ba memo to zwa avocat to que ne tout porter plainte mais déjà un photo ba non que orchestre on a fait ça structuré nengeni na tout naka vrai gaulois moko question moko simple secrétaire orchestre on fait ça la nani ODG pour le mec yuzo binga mutu DG ozo binga sous secrétaire nengeni yuzo vrai gaulois critique nanga par exemple yuzo déranger une question très simple secrétaire orchestre on fait ça la nani ODG pour là c'est papa mamozo le besoin maîtriser donc l'orchestre doit d'abord être très très bien structuré. Zomona chef à personnel Fozala, Zomona DG Fozala, trésorier. Ce qui pèse à Asbel, il faut. Ce qui pèse à Asbel, association Sabit lucratif. Quand tu peux te bana sur les ONG organisation non gouvernementale, il faut y bana. Zomona pour te aider, pour tous en mettre avocat, tous en ingénieur, au bazar gaulois. Zomona, bah tu vas apporter quelque chose, mais aussi longtemps que tous yeba les tenants et l'aboutissant te bandoro pakulamante kaka likolo. Il y a problème oyo tozanango mais il y a pas ces accords que o netozoki sous lelo toyeba ki après 2 ans tozoka lisusu tozoka mais soki toboli lidusu oyo toboli livimbi oyo que prochain concert na biso tozu au moins 5 ata 7 visa facilité on est koti ba ministère mususu ba ozonga na ba zone na bango ya confiance qui était visa ko expiré na facilité rozwali sous 5 ans mususu ozomo metango bazomona ki atozaki na marata tisi ko azozonga te maka ou tisi ko azozwate par exemple azoki kara ya Grèce kingani asali boye kingana zongisi boye neb sabino to bandokolela ti momso to yama be concert boye papa avait ayeta msuka na demisi bonjour bondo na globo mkena kita bonjour bande konyo ngai eloko na boyo kanga pas après na loba zela no bondo loba no na ina obelo moko boyo bande to yaka awa na internet oyo ba maya moto na bino e bank c'est sous batute mutu achela mutu crédit to mutu aka opesa mutu maloba azala te leto kinda ba concert mutu na mutafuta mbongo na ye azo hotel na ye. Merci papa. Makambo o batu ba oloba na ba live CP sa bino te tellement boara ba lâche. Merci Gilles. Na mutu akende afongola live na ye banda ko tia biso na ba miniature et tali biso te. Bino okazi ba miniature le bank sa batu. Ndeto za bino batu boloba te boloba te. Ba o ba koloba botika ba loba pe mutu na monopole boto na mutu maloba za te. Surtout lo ngai ngape nande na abu. Yo soki nzambe soki sata soki nani kende changa na miniature soki yo komi mwana fere oze to yo ozias yo mtu ako ozwa ba parole pona ba golwa awa soki mtu aloba makambo o etali eza ya mabete botika ya loba bino bokoma lokola bino bana fere ba capita to baloba de organisation za malamu te bino bomuna yango mabe baloba te ba musicien bana Kishasa bango mona minoko no baloba ba kota ya ambassade te mais bino boya boloba te batu bandoloba ka te ngala makambo aloba te na bikaka o aza makambo ne pona koloba et alors dans l'actualité tobongi sa actualité c'est pas les moments au monde ce n'est pas les moments où tu na concert et tali kutu ngate lena kende kuna mutakendela ngati lena kende concert mutakotsa ngati bo victimiser ka ba makambo batu musute totala na orchestre na biso moko donc oya monique makambo batu baloba esepelisa kete fongola live tirer batu
zwa bato bazawa tia bango na miniature yoka moto olambo olia tia ata nani okotia na miniature etali yo so yo oza moyen oloba te vandisa monoko na yo to fungola live na yo banda osala autocritique na yo na ndenge na yo mutu pa ye o ngana golwa otunga na yebi depuis na yebi 5 yaka awa so oloba makambo na ye etali ka ye ngana yoka mutema pasi te na yo kiso na sepeli te na fungola live na ngai boloba o bolingi père ngana na se Bobe telekelelo mama Esther azawapi Jiro bon Jiro tu bon ngala ba vite fait qui peut ba donner des leçons ba comme belé boloba boité bino banani na ndenge na golwa le ki ba golwa za raté na yebisa ko za ba golwa za raté mais pesa nde idp papa ngane na zambo na pesa ta ide na pesa la ide nini ba voyage nyonso bato ya te bobongisa makambo yango te vie nyonso auto ya vie nyonso baye bango nyonso ba to pesa ba ide combien de fois vie nyonso baye bango tu wana benga ba mito batikala na ki benga Vanessa biso so bakendaki ambassade benga kuna otuna lebo yaka biso bato ebele baza baso wana ba musicien Zaiko ba okala lobi na ngeloko ya mabete o ochanga pe na miniature talinga kutu te lamba lianga na aka nde naza na ochange te o pe amoni ke makambo oyo ya oloba te vandisa monoko no kimia so omoni oloba mata loba etali yo ya jo bato ba benga ya jo petisa bato ya jo ndena ya jo so lobi ngane na yoki na mutalo ba makambo na ye yo pe yaka loba makambo na yo c'est bon rapidement moni na likambo lobi wana ngai pour moi esalaka nango nga autu passe te so bakimi ou quoi boye c'est pas grave entre temps pe sali fait bien va libérer la babiso ba petit na ba place toi la besoin tout le monde va visa va libérer ba place frère attends la ba confirme faut comprendre même attends parce que nengana au fur et à mesure prochain concert Canada toi na ba msu boya et toi dans la micro etikali vidéo comprendre et c'est tout de toute façon ba libérer pe ba place pour na ba fusée à gola ba onani ba anelka ba Johnny Cléo ba micro na ba on peut faire libérer c'est très bien on a pour na libérer ba place pour na libérer ba place ndeko na ezate faux omoni tant to lobaka ke ba métier na biso ba koma na zone à confort ozomona ke musicien ana cassure à voix ozomona ke musicien azolala lisusu mingi te Brando loba ozomona tant to zoloba to loba na batu awa keno papa eza bizona ya mona ka kenda ke joueur ye monene o comme ça nga ya jo des fois to komona ba sentiment moko boye to tala mo ba joueur à léopard et joueur ye monene libumu e lofa ko ki masumba ngute do so ita mususu ngai to sarma to buta lobi par exemple ba fanatique a ya ilu sabinaka trop de grâce nanzo des âmes ba manquer respect ba fingi ya ilu mais eza makambo oyo tolobaka ngo eza injure te eza bango tolobaka ya za athlète mobimba libumu tota mususu Evariste chef na biso ninga bina rabongo soka suita musu mwa poids chef luko dimineta mwa muke luke zo baluka su makasi ninga bano bakwa liboso te ya mabeza ndeti kote nini mais soki eza ke tozo zelaka muto akima mpona ba remplacer ya jo eza mabe makasi eza mabe makasi ya jo eza mabe makasi yo bakomolanda na prophète tika biso toloba pourquoi tozo zelaka ya jo bamisie balongwaka yango moni bamisie ngala betika bal wala na cadre ya PC lengi parce que basala rasuba est forte ozomona les musiciens improvisation za rasu mingi te po ebi ke ndenge za boye na travailler te na ko voyager na nga donc ata Cléo akena batiers ngana na kasi wa mungongo akokota na ambassade te nga kaka mutu na kokende na nga yebisanga siko na okesa bongo à part ye mo le padre otumbona ragazo pesa banzela azo buaka azo sala boye apo yo yebisanga à part riser nenga longwe la biso miseni na sala vocal oyo so ba che micro boye biso ba fanto ozongisa toye mané longo Charlie Solo vocal à Ferrari Charlie Solo dans la Maison Blanche netinga nazaki très déçu Charlie Solo les gars pas migeniema
oza soliste mais oza na sonorité ok baroyamba soliste musu na plateau baotuna ye basoliste nini yo yebi biloko oyo oza na mona mutu yo moko aza soliste azobeta biloko bakapaya azobeta biloko bapati azobeta biloko ya babi mais est-ce que Christian Solo kutu ba atika biso na kesi kali kukumat atika biso na kali kukumat Charlie Solo non te Charlie Solo azobela obi ozonga papa ya jo ba disco wana ya jo ya jo na orchestre na biso atozobela ba hôpital za na Kisasa ba retraité amataki atongo na nini na même la concert en babé toi na Charlie Solo il était malade tika ba papa mutabeti mimi makasi na malade Charlie Solo il est encore malade bonjour la famille bonjour s'il vous plaît c'est comment man akena Berlin pour comprendre bo pesa pe bato ba minutes na ba Jacques, c'est là, tout ça, oui. Chaque si ça peut tout câbler, nini, tout comme Maloba. Pour citer, Charlie Solo, ngai pour bazobela, et bandana oka bazobela na été pour na Congo comme de Allemagne. So alingi bat kete na Berlin, te akena na colonne ba otete. Donc mambu pour bonga déjà nini yo kaka. Donc ils ont raison mon côté, mais ils ont pas si pour les pas de la paix si bango tellement confiance. Acha bango na ba zone moko boye opesa makambo te amemaka bino ba voyage mais ko futa ke na ndenge bozo futela ke boye eza pasi quoi bonga na suki na ngawana merci cheke Jacques Masamba c'est la papa tout ça di kolo makasi ya Masamba to bon concert za ndiki kitoko makasi to simi na so ba vete nga bloko musu na koka ko digérer ngote nga déjà naza gaulois na ya pona papa Hervé Ferregola le padre moto yambo donc nga soki ndenge ba musicien bazo ya pona nga ba ya po papa Hervé azali so papa Hervé tie makona na poto ba musicien na ba yi so ba musicien o ba o ya te eza normal soki to kote ki demande et qui ba viser bimité eza normal to yebi guerre to za nango combat to za nango conseil betami kitoko pour papa vazaki yemo na podium asali musala yembi to moni ba vocal makasi ba vocal na kata ya concert wana te o vocal mo boy et ba sali ba vocal te on comprend voilà papa va yemo ko ba accompagner na cœur ba animateur ba tikalaki to soit ki ba animateur ba beti concert to bini makasi to yembi makasi on comprend nga pona nga botika ba sentiment moko boye zangati na ba trouble mo na mutu moko boye te ki ngandi photo lobela fulani photo lobela nga papa Hervé ou rien nga pena papa Hervé ou rien so ki fait rigola ka tie makona poto na sombi billet so ka fait rigola tie date na sombi billet Ferrari aza musicien yaki akuta bato ko kima ba musicien na poto e bandi lelote quartier latin e longa e ba longa ba musicien ba longa tout ba kena ko sala nini academia quartier latin kufate ti lelo ezali côté ekulu tukutu kolobate ba fait rigola batikala ba JDT batikala ba nani batikala donc ngandenge nazawa papa Hervé ou rien on comprend nga rokwera jamais na ba émotion ya ba sentiment mo boy mutu mo boy azui moi sine mo boy chezemi azon alingatikala na dimanche alandela makamuna ye biso photo kanga ye pour papa vazola ka visa soka ya sali anya sala vina ya sala vina ye on comprend Francis Lou ya mon bébé wana carré kufi tikali bongo o pa monia ko kende akende o pa monia ko kende akende o ya monia ko kende akende soko linyo longo pe golwa o longwe po Ferrari a longwe so yinanya nyatikala atikala moi je m'en fous da ba musicien nyo surtout soki balobi na biso ke mwana mai na biso nani Charlie Solo abeli atikali po na raison na ya traitement on n'a pas de problème ya Rolande la ka kete pourquoi tikali c'est normal c'est un être humain il peut tomber malade à cause de moi courbature moko boye sali katikala mais soki lobby ou bien après demain azongi Congo to ko ya suna ba problème auto ko ga ozongi sa su dupidité po fete ko kima au moins ndenge zawa fatikala kaka moi je ne vais pas que to na kota na ba débat wana to ba no pesa makambu to pesa makambu ka pour kingandi ya longwe fulani ya longwe ngetalinga te CG azanani na kata orchestre wana DG Polo, DG Sugi Nani, Azanani, biso to yela ba musicien na ba bureau te, to yela fait nani fait rigola. Nani elle a fait rigola.
ngai nazalaka gaulois pour na faire rigole nazala na CG nazala na nani te eza entreprise te lokwa bangageaka bato bapesaka bango misala na ntongo bokende osala na pokwa boya eza orchestre toyebi combien bazwaka na fin ya mois te toyebi combien bazwaka baliaka na baconcert na bamarteau na bango na bamakambo na bango donc soki oyo amoni akokende akende na ye pardon donc moi je m'arrête là bolimbisanga soki nalobi mabe mais je m'arrête là naina loba bon kotala bato mosusu c'est triste moi je dirais c'est triste dans ces cas ye moko papa Hervé ayaka neka ye moko lokola azani na besoin bato te ayaka ye moko aye atikaka micro ye moko ayembi ebandeli ti suka ye moko comme ça c'est bon mais comment vous réfléchissez olobaki DG Polo mais nayebi te congolais et puis na sepe bozo ba bravo boza nayebi te boza ba sentiment et obi que c'est bizarre hein bozo bravo respecter ka vie na mais franchement nazo ebate quoi donc faire il faut bando ya aya yembi moko donc ba musicien o ba betaka wana ba important te pona bino ça fait rigole ou rien ba ça fait ou rien comprenez bon. Mais franchement, n'a évité quoi. Quand on parle d'un groupe, ça veut dire que c'est Batunion so bazana ya bien ça la groupe parce que ce qui fait racheter data ngo yemoko oromona pe batu bo ya pekate so ka lobi ye moko acha bando yemba wana yemoko azo yemba wana e bandeli so ka bo ya na binote voilà tout tika sentiment baza bato to saka na bango na mouvement baza bato ba souffrir na papa Hervé ebele basali ba vie na bango wana ebele baza wana ba beti ba 20 ans sous baza wana et on a zo mona réflexion ya bato mosusu ça fait mal quoi ça fait mal ça fait mal de voir ba réflexion ya bato mosusu ngai si na lobaki makambo eroya na lobaki yango junior na lobaki makambo eroya na lobaki yango na lobaki à un moment donné bobo mona kena musicien atali bo visa na etikali 2 mois parce que azomona que bato mosusu bakotisaki mais ezobimate non le problème c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour décanter cette situation yango il faut tout réfléchir mais à lobaki on s'en fout ya keyi on s'en fout boza kuna chance soki mibale batikale et bon ce que soki bango nyonso to bakimaki na bango let's époque à Zénith. Plus de la moitié. Hein? Ceux qui bangonio surtout on a besoin de tout le monde. Mais tout le monde, tout décanter situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour situation oyo? Et si là, il y a un visa oyo. Il faut tout trouver solution, tout le cas solution. Il y a un il faut si là. On m'intègre, on réfléchir à n'importe quoi. On réfléchir à émotion, on s'en fout. Je m'emballe. Bon aboy. Tout le cas solution. Il y a qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut qu'on marche, ce qui n'a pas tout ça là marche pour situation oyo. Et ça la rétabli parce que eza normalité. Mouvement le la jet set ba pimi la ba visa, so ba koti ba so kanga ba passeport eza normalité. Ce qu'il faut ba tumba maison Schengen on a ba tumbi yango. Parce que ce n'est pas normal. Faire à côté à mbongo. Faire à côté à mbongo. Na mboka. Afuta ba mpo na mboka oyo. Donc à la droit, il faut pas servir ba visa. Merci Nasuki. Merci Velog. Docteur, tu peux ça nani. Titolien. Stoïcien. Stoïcien banakala. Azamona botosi ya lobaranete. Azela ratourna. Bonjour. Nga quand on a rappelé parce que ton baolo ba solution nga na tangaki par rapport ya ba refi ya visa pour la France. Nazo pesa ba cause nango et puis biso toye ba wapi tozo se situer. Babi le motif le plus fréquent sont souvent numérotés dans la lettre de refi.
ba motif ana ya liboso eza document de voyage ou justificatif faux. Engolo ba présentation de documents doutés ou non conformes. Donc pour nambala liboso ba kopimela yo visa soki ba document de voyage non ou soit ba justification na kati eza bien te ba kopimela visa. Ya mibale ressources financières insuffisantes. Engolo banini tozokende malembe po toyeba bisika nini orchestre na biso ressources financières insuffisantes. Donc, ce qui veut dire incapacité à prouver que vous pouvez couvrir vos frais de séjour et de retour. Donc, bon, puis melo visa, ceux qui ba moni, ba relevé bancaire au kotisaki. Et qu'on permette été aux en charge batu o yozo ningo mema bango na poto. Ba ko pi melelo pe visa. Yamisa doute sur l'intention de retour. Donc, ambassade ou immigration a moni azo douter na yeke bozo ngate. Ba lobi l'administration estime que vous ne quitterez pas le territoire français avant l'expiration du visa. Donc, à Pimelio, qu'on peut son visa à partir de Kinshasa. Pourquoi? Parce que Azan a pas doute que vous avez le sous-souté. Troisièmement et quatrièmement, justification du séjour non fiable. Ce qui veut dire information incomplète ou non crédible sur l'objet de votre visa. Donc, hébergement, admission, bien plus si on va dans ce moment on a qui ça conformité, bon puis mais là yo. Papa, j'espère autant bien. J'espère autant parce que Marseille là même à Takulutu, ah ben on a plus de 15 personnes. La kota ka. Tout na biso ba kota te. J'espère autant bien. Tozoya Toroye babisika tozo se situer. Risque pour l'ordre public. Votre présence en France est jugée comme OK. Permettez. Makambo zotanga eza authentique ou bien eza ba supposition ou bien ozulango na source na eza nini parce que to fandi boto yo comment mais eza ba idée zopesa to eza ozotanga pour la refaire visa eza ba refi nani eza authentique, c'est l'ambassade de France à routine dans la lettre ya refi non hein pourquoi est-ce que ba refuser ko pesa bino refi ya mwana nazo énumérer ba makambo oyo ba pesa ozo énumérer ngo pona toyeba soki biso to na kawana to parce que les problèmes ni biso kana biso c'est une partie de l'iceberg o ezaki non to mona ka ndame o bomba na sima to barate le vrai problème yango na tout so zaki na seto likolo na ba ke non si ya moyen il faut bazwata ou bien artiste était ba bureau ne ba organiser conférence de presse ne to mona na politique et ça les marques organiser conférence de presse ba etali la biso à partir de biso to parce que les problèmes ne to za na poto ba comment to organiser ba marche ma bona boy to ça ba tout monde to le roi pilotage automatique to éviter parce que ça ma poto y ba problème stoïcien poto y ba problème il faut to y ba ton ba remettre ah OK louba 30 secondes parce que ils en a bato musu ya kati interne ba ke non e biso to bondara e ba PC visiter ba à côté na ambassade té alobi ke na côté na ngai té Ah, Kanisama. Papa, tu as un micro. Il y a en fait, tu as posé une raison fiable. Tu as répondu à vraie raison pour ton tambola. Tu as raison, tu as même à ta dictionnaire. Tu as solution, tu as posé une raison pour tout le monde. C'est tout. Tu as apporté la bisouille. Tu as apporté la bango kunaï. Tu as une raison pour tout le monde. Il y a un truc papa, non? Raison, tu as posé raison, papa. Bouton permettez. Ton légation bouton. Permettez, nazo mité lisu ya bagula o muta ofungola o mona mabi parce que azoba ke conseil na kenda ite me bato ba na conseil o mona kiloko yo mona ke ogola o lekanga na o pouvoir siko ke non na likolo o leka parce que na o mité pour exemple ta buzoba. Voilà donc il y a donc en fait il faut tout vraie raison avant parce que papa il est trop Junior pour na koyeba raison il faut koyeba l'équipe ya artiste lorsque ba zelanga na sisa il faut pour na koyeba vraie raison il faut toyeba tango ba kota kana ambassade
bapesaka bango refi motif nini bakomaka na lettre ya refi ya visa na bango yango jeudi garçon soki bayebi yango soki bayebi yango en cas de refi qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bango bayebisa biso bon nayebi te ke bon normalement ça je ne sais pas soki bakoki koyebisa biso pourquoi est-ce que ba refusaka bango motif nini ba komaka likolo ya lettre ya visa wana voilà nini parce que na ba motif o natangi sûrement ba motif oyo moko et se retrouvaka na kati ya lettre ya refi wana ezalaka siko il faut bayeba comment est-ce qu'il faut régler ba motif wana. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je pense bien que c'est cuisine interne. Non, il n'y a pas de cuisine interne. Nous tous, nous avons voyagé. Bisonio sotosenga ba visa. Bisonio sotosenga ba visa. O azano na nationalité te na mboka ovanda asenga ka visa pour na okene mboka X ou Y. Toyebi ndenge nini bakotsa ka dossier pour na osenga so ba pesi yo RFI oyebi nini non ça la recours pour no bomsa dossier na ombala sima bandi mango. C'est comme ça que et ça la maka. Mais na kati orchestre na tong ba recevoir ka ba lettre ya refi. Qu'est-ce que ils font pour décanter situation là? Bon. Na délai nini ça encore c'est compliqué. Ouais, ba délai oui, immigration nyo ça na kati internet, immigration appelle ça ba délai oyo nini okokotisa la recours par rapport à refi ou autre chose. Maintenant qui font ça? Est-ce que c'est des jeunes polonais to asenga 3 jours na habite est-ce que ça des jeunes polonais mutu asengaka et yenem ta ko maila ambassade parce que yenem ta za DG orchestre ça encore il y a beaucoup donc mama kamweze belé ngana kiti nanga tika déjà pour la bateau papa mais qui fait ça na bien il y a babi que yenem ta za DG entre si on a na sala ba demande ba mais na sala ba demande visa azad secrétaire nga kutu na kiti na nga po eza mutu pasi makambo na otsoloba awa ime babi fere soko lobi oluka na orchestre po soko lobi oluka na orchestre nani asalaka ba demande ya ba visa de obela mutu obela mutu iya yosko za d'accord ne ba ba faire ou rien de ba faire aya yemo ba miseba ya te abeta yemo ko za d'accord na ngope mais faye bacha podium ezala te atele makaka simba miko na kati na ko arena pa yemba mais c'est de l'hypocrisie pourtant c'est de l'hypocrisie et enfin loga lobia ngwa non ne toza team ah kiti to boya ka jamais fort ya bandeko Jiro zo na panel Jiro ouais bouton to boya ka to négligaka to sous-estimaka jamais ba effort ya ba guitariste na biso parce que na moni na ba vidéo ba migenema batu mo ba yena banderole ya mao ozomona ezaka ba port ba portaka bato ba betaka na sima wana bana ba port ba chaka eza team mobimba on peut dire faire ou rien mais so ba chele padre wana beta drum abeta guitare accompagnement abeta solo abeta soki clavier il pas dans ça eza team ne salaka force. Pourquoi il ne pas dans le baga? Stoki na ito yeneng na kanisaka. Et vous allez pas mususu. Voilà. Soki to yeneng na kanisaka. Parce que yebi ke oyo balambaka tout le monde na emona ba rept. Zomona. Bazo pesa danse les padres. Azo pesa banzela te koto ke mabe yemba boy. Sala boy. Eza team.